Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, eza yanga bino susu, c'est Rebecca, na pusani liboso na bino, pona ko partager na bino. Témoignage monene, o na boyoka te, mettons mususu pona yo ndeko ayoka, gloire à Jésus, mais o ayoka te, akumisa lisusu nzambe pe, amona lisusu nguya nzambe na vie, pe bolingwa nzambe na bana na ye. Lelo pe bokoyeba pe, ndeni bakotaka na profondeur pona koluka nzambe lisusu amimonisa lisusu puissant na bomoi na yo pe abundela yo alongisa yo. Amen. Zwaka ye na biki pardon kimambango zwaka ye na biki o nazopeso eza pe moko ya délivrance soki oluki malamu okozwa yango okoma otikala na yango olobaka pe nzambo abikisa se Rebeka akoki pe kobikisa ngai. Bomona ndenge mokili etondi na mabe pe méchanceté pe motema mabe pe lokuta na kati ya bato tozobenga basali na nzambe. Amen. Avant naloba natika na moma ona maboko ya Elohim, nzambo asali ngai grâce lelo bomona ngai liboso na bino na bondela na pambola nzamba bo santo de Dieu qui m'a fait du bien na kumisa ye totombola ye apesi ngai sengo o mokili elingaki kotisa mawa na corps de Christ. Nzambe a confondre banguna na biso pe banguna ya évangile de l'Éternel. Ozali nzambe bongwani te, lokumu ezongi epai na yo. Liboso ya basantu na tombola nzambe mosusu te onga na yebi. Eza na secret kaka yo le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tika omimonisa lisusu puissamment de nouveau na bavi na bango na nzela témoignage oyo. Kolo laksa bango bolingo na yo na ba oba kozongo sérieux pe ba koluko tika ba mona yo. Ozali nzambe nguya zwa contrôle na ngai de début à la fin pe contrôle ya pièce oyo kolo. Na telemeli nguya nyonso koluka itelemela kembo na yo na tango oyo. Pe ba oba koluka ba telema lisusu pona ko bia pona ba bundisa même vidéo oyo. Seigneur, malgré oyo bango bazali bakutana na nguya pe puissance ya nzambo na vandi awa pona kotombola babanga yo libela poza nzambe ya sukisa oza monene kolo tala batu nyonso ba otala video tanga mitema na bango ndenge David azoloba tala ngai tala motema na nga pe meka ngai bamona yo nzambe na bondeli bongo na lobi amen. Tika nzamba Israël azwa contrôle ndeka na se Rebeka uchikoloba nzamba bo santo azwa contrôle ya vidéo de début à la fin nzamba sa biso bolamu azongisela biso bolamu lisusu pe mayele pe mingi ezala kati na biso. J'espère vous comprendre. Se Rebeka lingaki akufa na batu ya mokili oyo na batu mabe ya mokili oyo bakomaki na point ya kotouche meme bomoi na ngai na kufa nazala isu te mais bazalaki associé bazalaki ebele po famille pe ezalaki. Lelo na ye kotalisa nguya bato ya mokili te me nguya ya nzambe oyo akangolaka oyo akangolinga lisusu asalinga bolamu nalingi nabetela bino rise ya bato ya mabe ya mokili oyo boyeba. Se Rebeka ti bomona nga wana na bimi na bandi témoignage na nga makambo oyo nzambe alobelaka biso bandeko na nga so oza mayele te okogere meme ba révélation ya nzambe mabe. Nzambe omona ke makambo oyo alobaki yango bomona eza bapaster mosusu to bafrère to basere mosusu ya solo baloba makambo esalama te malobi na bango mosusu balobaki mabe boza preuve ane boyebi basere mosusu alobi nzambe alakisi ye victoire na opesa elonga soko obondeli mpona motu oyo mais façon ya bimiseli alobi mabe kolo moyen se manifester susu eza te même message ezalaki ya nzambe mais elobeli ya mosali ya nzambe ebimi mabe balobaka bongo te opeshe nzambe se manifester autilize yo okimisi nzambe na kati na yo ozomona. J'espère vous comprendre nga penda bien naza mosali mwana nzambe langage nango ko comprendre te vraiment bozala mayele penda bozana kimia pe boboto bolandanga malamu mingi omoni koloba pe liboso ya basala nzambe pe bana na nzambe mosusu oyo toyebaki te motema mutu boyebaki eza mabombami na nzambe
même atande omona nga boye eza kati na nga sincérité pe bolingo naza nango mpona bino ce Dieu qui nzambe ka moto ayebi mpona ka boyeba vérité pe bobika nzambe ka moto ayebi soki alakisi bino ngai te bokoyeba te yango bomoni monguna satana azodétruire bato ebele azobebisa bato ebele to mosusu kozanga koyeba na bango moko botika nayebisa bino kobima oyo nabimaki wana ezalaki vraiment pas tant oyo esengelaki nabima na banda kotémoigner nzambe ya bosantu oyebi soki nzambe aolobela yo azoyebi so makambo aoloba nokozala presse te zela ta na ngai na obimisa bino na temps suka mpo bobunga te nazalaki parmi oyo mpe naza parmi baoyo tobengaka tozozela nouvelle génération naza parmi me funa zela ta nzambe mpona bima me entourage oyo nga nazalaki nango ya bana na nzambe basali ya nzambe nde bazalaki nde ya solo te bana na nzambe so nzambe alakisi yo motema mutu te tu vas pas savoir molimo mosantu nde abimisaka motema mutu mpo oyeba mpe makanisi na mutu j'espère bozo comprendre abo nzambe adolobona mpo ani alobelaki yo te apopo entourage na yo nzambe akoolaka yo aopesa yo mayele ndenge alaka ye nga mayele na opesa yo mayele me ndenge ozwila mayele eza mabongisi ya nzambe me nga apesi nga ka promesse mais accomplissement ya promesse c'est Dieu nzambe nde ayebi bandeko na ngai bato navandaki na bango entourage na basala nzambe na bana na nzambe bazalaki bana na nzambe te bazalaki bana na nzambe te malgré bandoki oloba molimo mpe alobelaka bango me molimo abandaki kolobela bango azalaki molimo na nzambe te naye koyeba bango na temps ngonga na nga nde naye koyebaki kola bandi kolobela nga bokoyeba bango lelo awa na bekritie mpe na témoignage oyo so ntango nzambe azalaki na badisciple mpo oyeboyi comprendre likambo na ngai naloba na bino nzambe nde moto aorevele bango ke badisciple baza na yesu non baotambola na nzambe te baliaka na nzambe oui me nzambe nde aorevele bango na kati na bino moko nde aoteka ngai batuna nani ça veut dire bayebi mitema bato te yango wana kojuge ndeko na yo te ke mama Rebecca mpo ani oyo atiraki attention te mpo ani overfuyaki te toyebi te to mosusu c'était la volonté de Dieu amimonisa lisusu puissant na vie ya sere na bino Rebecca oyo abikisi nde na kosolola nga biso nga nzambe alobaki aobimisa nga me funa zela ta na ye mpo abimisa nga parce que so obimi na ta nzambe te okufa omoni so obimi na ta nzambe te okufa parce que protection eza te donc mande eza te okufa diable akoboma yo morsi du serpent omona pasteur akoye na chair akufi morsi du serpent donc ana protection te sikoyo entourage na nga bayebi ke bandoki bayebaka biso quelque soit état d'âme na bango bayebaka pena oyo ya mwana nzambe aza moto na biso te mais tonga na oloba na bango abi ata makambo nzambe alakisa nga ata makambo kula oloba na nga ata makambo ekoya ata makambo nini nzambe alakisa mais na osalela nzambe na ta oyo nzambe alingi parce que alobi nazela nanu ozo comprendre na osolola na baninga bana na nzambe entourage ya nzambe bana na nzambe bozoyoka baservante mosusu balobi nini naza touré ka na bapaster navandaka na bapaster njoka bapaster ni bavandaka na yo siko omona boye nsima mikolo bokomomona sere ebika apengwe akomokumisa nzambe mosusu oyo namonaki nzambe kingani mpe azali nzambe oliese eza awa te ozomona donc ezali mpona nini mpo biso bana nzambe entourage na biso nde bato oyo bazingaka biso to eveyaka mpe mpona bango bokomona ke fu to intercede mpona bandeko na biso baosala mosala nzambe naza kuna te na ngai kaka na faire comprendre bino mpo biso nyonso bana nzambe totatolaka ke entourage na biso ezalaka na bapaster ebecoli baku te eza oyo biso tolobaka na monoko na biso bana nzambe soki ndeko nango yo otutami na oloba mpona ko bana na nzambe bafungwama miso batourage na biso tozwaka oyo ya bana na nzambe wana ya basantu wana bazalaka bana na nzambe te na bayebi projet na nga bayebi makanisi na nga mpe bayebi oyo nzambe alobeli na nga nalobi na bango donc tosambelaka mpe na bango ensemble est-ce que bozo sosola sere bika bisika na wuti topriaka na bango mpe ensemble nde sikoyo kovanda nde moko mpe oyo afaire voir alakisaki biso ke ye kolo alobelaka ye atalisaka ye mpe makambo mpe bandeko na nga nayebisa bino
Makamususu pe Bible lobi Satan a déguisé ange de lumière. Okomona pe prophète a sakoli pe makambo salami, to lobi no makambo salamaka, mais lobi te ke prophète wana azali ya Nzambe. J'espère que bozo comprendre ngesika naza. Eza te ke mwana na Nzambe to atonga bando yebisanga makambo, eza première fois na mona loboko ya misala ya makambo na ye. Donc tant muso yebisinga Rebecca mona boy na mona ape yango. Mais na tika la kotuna te na nguya nini na puissance nini ya monela makambo oyo pe na mona ape salami. J'espère bozo comprendre nga. Nde suko tonga bango basali baje na bango njoka ezaki boyokani moko ya monda molili. Baosala makambo bo pa balobi bo eloko mo bonga pe na moni esalami. Balobi bo esalami poto kenda mukusi bo comprendre pe bo kena maele na bino musika. Nde suko ay ko ebisa o Rebecca nazo yoka bazo ebisa ngai ozo zelani po banda musala oyo ba yebisaki yo banda musala. Tongo ya yoki ngape na tuni alobi na yoki awa. Donc oyo ya lakisaki biso nde to sambelaka molimo mosantu alobelaka ye. Saint-Esprit utilisaka ye. Bokeba na bato balobaka molimo na Nzambe alobelanga molimo mosantu atalisanga. Luko yeba muzindo molimo mosantu na ye pe profondeur a molimo mosantu na ye. Nde bandeko na nganga bi na jwi sino diveke na banda musala Nzambe ozomona. Siko omoni deja toki ozingami na bato mabe, bato molili bazingi yo, bako tache robe na yo, batache yo, bache molili. Donc omona po kola ya kolobela yo. Ozomona tango Adam deja kosami. Bomona kini alongwe nde na présence ya Nzambe. Diable ayaka kolongola biso na présence ya Nzambe. Alors esengi siko Nzambe ye moko aya otuna yo Rebecca oza wapi? Parce que ngonga na musala ekoki me yo oza wapi? Omoni onga yo na kati langa dia na osa musala. Mena na tio deja na kati lango bana musala. O kasi yo tindelenga sino divin te et pas mutu entel. Mais zalaki ngai te. Esika Nzamba benga na repentance. Bandeko ba servante de Dieu vraiment. Bana na Nzamba solo ba pasteur bolanda likambo malamu. Soko moni moninga na o mosali na Nzamba lobike Dieu t'appelle dans la repentance. Koboya te. Bolinga te makambo na bino bo Nzamba kenda na bino na matata. Po ya za matata. Bolinga Nzambe bokomisa Nzambe place wana te. Soko moninga loteli ndoto to moninga Nzamba moneli se ba vision to Nzamba bise benga ye na repentance Rebecca na repentance tale sika azali. Moninga bwaka misu bo amona ndeko na mwasi na kati ya molili do molili ezingi ye. Amona do pokuta mona ye na forme na ye amone lokole lilingi mayebi ke wana ba olakisanga Rebecca. Ozomona bandeko na ye ko ebisa bino to ana Nzamba solo. Toi ne l'ombe. Nzambonga na bondela ka le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est vivant, tellement puissant. J'ai vu sa puissance. Na mon ivandika bo servant de Dieu sans Rebecca, je te vis. Le Seigneur m'a montré. Keba na bato ba zingio, keba na bato ba lingio, keba. Makambo za ndenge yozo monela te. Makambo ya mabe makasi. Nini omoni ni tala. Na moni yo molili makasi na kati ya molili na moni moto mo pembe na yo. Apesi message nyonso o Nzamba pesaki. Alobi chrétien hypocrite. Nzamba bengi mosali wana. Mosali ya hypocrite. Donc chrétien lukuta. Akosaki. Botala bandeko na ngai. Nzamba zo bengi chrétien hypocrite. Abitala. Tala ndenge ezali. Yongo bomoni ke Rebecca silisaki préparation te. Yongo moni ke musala na ye eba esalami na bere rebeli. Asali musala na nga na ba sentiment. Nga na Nzamba ba sentiment te. Yo moko yebi Nzamba ba sentiment te. Ya na ba sentiment. Atika ba sentiment na musala na ngai. Musala na nga basalango na ba sentiment te. Tabere asali. Muninga na nga kamwa bi alobi Nzambe sungai
nga pe na okende. Alléluia. Bana na nzambe ya solo boloba alléluia. Toi na nzambe puissant. Abikolo na okende. Nga funa zonga na kotikete. Nga funa zonga wana abiso. Yaya toza nkolo. Wana guerrier. Guerrier alobinga na soda pamba te. Kolo soda, moni soda so akwe netumba. Bat bako zoye, batie na mapeka bake na ye. Ka soda. Lokwa na yaki na TV, na bina ye ko ede ba mama, bana na nzambe ba telema na losambo, bakoma ba guerrier, ba soda, ba biyo elakisa biso yo ndoze lombe, to lakisa yo. Ke biso nde ba misu ya molili ya eternity. Me, babosanaki, na kacha bilombe, ye ni lombe moko. O yepe na mokila chaba soda na ye. Tomba oba oya, kolo da otalisa soda na itakuna. Ndeko na oba zingi kende. Bandeko, aya zonga. Abi message eza boye, to sala boye. Mais nzamba obengo na repentance. À toi de comprendre que, est-ce que vraiment, nzamba olobelanga, non l'autre. Omoni problème oboma abiso. Mafuta ana o ezalaki yo njoka de katani. Yusko na mafuta no wana olota. Nzamba olobelo. Même kolo mafuta ne si la kwa relation sili. Yango wana to voa vanaka to bo ya repentance. Nzamba benga na repentance nde nga nzamba olobelanga. Ba révélation na opesa nzamba même ta olobelanga. Makam na oloba kolo mutu atalisanga. Bandoto na olota. Sko yo bo repentance njoka courant deje katani. O yo zanango eza ndambo énergie oyo bombaki okonsomaki. Mais yo mutu wade ya rokwea. Yaya soda ye ya lombe ngere. Tokende boto sala boto sala boto. Mais kota na repentance parce que nzamba obengo sala repentance. Ose musala nzambe na berer. Na ba sentiment. Nzambe na biso nzamba ba sentiment te. Okoza aboete. Alors ko lo bengo na repentance. Ok na une nouvelle. Bande onanga na ke koluka nzambe ya bosantu ya nguya ya puissance. Na ebisa bino ke nzamba loba nanga. Yo te ya repentance sincère. Lokola mutu na mutu azane simbe likolo. Nenge mwaso azaki mkotanga makila. Asimba kolo ni lamba. Me mwaso andumba. Asimbela kolo na makolo. Sopima amisu na makolo. Ne pas juste suki na ye. Apangu sele yango makolo ankolo. Yawanda a utilisé comme torchon na ye. Me soda o nekuluzu. Ya simbela yesu na makolo te. Pene lambate ya zope ya likunga ya chuba ye na mopanzi. Ya simbela ki na mopanzi. Mususu abingate ngaka likola mutu na ye. Couronne no lacha yango ngana simbi awa. Donc mutu na mutu ne kuluzu fozaka ne parti na yo intime ya osimbela kolo. Bandeko na boya kiteke na lobaki na zolota. Na boya kiteke na lobaki na ozwa vision. Na boya kite na lobaki kolo lobela anga. Na yoka ke soda de kolo. Waya kiko sunga ngai. Na bitumba na zaki na yango. Parce que yazwa ki ba message ya nkolo na ba message ya bata mokilio. Ba pusa na ki pembe na ba loba ki obakoka koloba. Ayeba ndeni ya okende na makambo asenga lisungia molimo mosantu. Po chande kone na mapeka ba bima. Bon ndeko na luka repentance. Et j'ai cherché la repentance. Mutu alinga luka nzambe na kati ya repentance sincère. Ezala yo servant de Dieu kweyaki. Ezala yo balongola ki yo na présence nzambe. Soko lingo simba ngiriye. Zwa nyonso na opesa yo. Po nyonso te na obimisa. Mutu akolakisa nyonso na ite. Denga simbela ankolo. Mais comme ba preuve. Boye baki. O ya lobi. Eza solo. Botanga nzambe onga na bande obondela ya solo za nzambe puissant. Na tombola nzambe bapaya te. Fait étranger te. Na tombola ki les créateurs. Kombo na ye déjà ça suffit. Yangwa lobiko. Tokota suko na makomi. Bomona suko tomba. Yela kinga sangwa repentance. Lo lengeni na luka kinzambe. Malgré sa Bible. Na obongisongo na denga des autres. Mais yo. Tiango na autre. Et là tu vas comprendre que Maman Rebecca. A kota ki na repentance sincère. Parce que Moussala Kolo. Abanda kiango avant. Appel na ye ki baluba. Kota na Moussala. Yangwa za ki biseka seka. Poko seka seka si la gite. Joua. Ba langage mo mabe njoka ba tienga bongo avant ba bimisinga avant na tanzambe te poani ba ibiki koto aokende bandoki ba tonde belé bangonde ba ozinge ba osali mabe donc ba bango peton ba moninga ba bie aye na tante ba flèche ba taki
batatoli tina monoko na bango babi aokweya. Njoka basise musala spirituel. Bosala ependa musala. Musala na bino emonanaki. Nakweyaki. Boyebi pe nakweyaki. Kokweya nanga. Bosala kengo ezaki spirituel. Toko isaye. Vie spirituelle ne longwa. Bande ko na zui révélation ko la bayibi eloko moko. Ezali vie de prière. Bayiba hango fo landango. Nakomaki fatigue. Pona telema ti 3 heures bande ko nanga. To 4 heures du matin. Funa mela café. Na longo la pongi. Bongo déjà loko na meminde pongi abatu nyonso. Kilo lourdeur. Et la kinga. Njoka batu musu bomo na baosa musa ndabino bobenga ba servante. Njoka bakoma na ba délégation. Nzamba oloba nanga ba ochindelo délégation na bango. Mama bandoki njoka. Ba flèche mindoki. Yozo kaza mutakabeli o 50 euros, 100 euros, 200 euros. Njoka kuna na kati. Manduki ya famille za na kati. Ba arme ya batu nyonso ba kina ba oneki nga na ti 10 euros, nga na ti 15 euros, nga na ti 20 euros. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino makasi, makasi vraiment. Pe bino mo boyebi ke boko poussa sou pembe na ngate. Ata na ba 50 euros, 100 euros, eko yate. Eko yate. Eko yata mukete. Boko meka pe shoote. Njoka eza lisungite ya flèche. Yobo memela bana bitike bo frande. Jobo gani ba l'esprit ba betoile bana. Boko poussa na sou pembe na ngate. Na maso na bino lokuta. Mama Rebecca na lotaki. Mama Rebecca na moni. Njoka masolo obetela muninga oyokelo mapanda kalinga tando loboka bondela. Soya yo munduki. Boka sena okufa. Alors boyoka sikoyo. Nzambonga na bondelaka. Botala sikoyo nde na lukaki délivrance. Toa na miniti muke to bondeli. Totanga makomi na nzambe. Yoka o nzamba lakisinga nanu. Natangi nanu na batoli obobenga ka proverbe. Natangi yango ezali proverbe 16. Nazwi kaka proverbe 16 yokoma 33. Babetaka zege pona koyeba makambo. Nzoka nde ezali Yawe moto apesaka eyano. Yende siko na lukaki. Yende azaki zege onga nazali kobeta na kati ya chambre nanga. Yende zege na ngai. Tanga koma lisusu ka batoli proverbe. Koma proverbe c'est nini 7. Totangi na verset combien? Totangi na 1 à 2. Mawa na ngai mwana na ngai eza mwana na ngai. Mwana na ngai kobosana maloba na ngai te. Bombaka mibeko na ngai ekozala malamu soki otosi yango. Soki obateli yango ndenge babatelaka liso na yo. Oyo na longola kango te na motema na ngai. Aza papo na linga mingi. Na kati ya motema na ngai na sala montagne. Esiko yaka koyanola ngai. Atika kinga te. Na bombai mobeko na ye. Kotikala kobosana maloba nzambe te. Pe makomi na nzambe te. Po yango nde kobikisa yo. Pe kolongisa yo. Na bosana kiango te. Conseil apesa ngai. Pamba te. Mibeko wana siko na ye na 23. Pamba te. Wana eza proverbe 6 nde 23. Komaka pamba te mibeko ezali mwinda. Pe mateya emonisaka polele batoli ezali nzela ya bomoi. Explication exacte parce que na na verset bela délivrance na uti musika bokoma. Non pesa bino kaka bokoma. Wana totangi proverbe toye wapi na toana tante toye na psaume. Natangi psaume 60 verset 2. Nazali kozela na kimia nyonso pene ya nzambe bobele ye moto azali mobikisi na ngai. Natangi psaume aussi ka psaume wana natangi susu 61 natangi verset 2 à 3. O nzambe yoka kolela na ngai tia matoi na mabondeli na ngai.
nalembi nzoto nazali kobelela yo, ata nazali mosika na suka ya mokili. Mema ngai ntina mabanga kuna na ngomba, memanga ntina mabanga kuna na ngomba sika oyo ngai nakoki kokoma. J'espère boolanda nga bien. 5 elobi nini? Nalingi nafunda libela, navanda libela na ndako na yo. Oyo ezali makambo nde Rebeka abandaki koluka Nzambe. Nalingi libela navanda na ndako na yo. Nabi bokomaka po explication eza ebele nde nalukai Nzambe komaka ba verset se Rebeka lela ye ndenge nini, kola zongela ye, kola sala bolamu, kola bikisa ye, kola sekwisa vi na ye, kola sa azala siko na ye, asala na ye siko makambo oyo alakaka ye. Aoloba na biso nini? Awa ezali kaka banini o banzembo oyo tobengaka kaka psaume. Nazotanga siko na psaume combien? 37 hein? Na 1 wana 37. Kosilikela bato ya mabete, bolimbisi kosilikela bato ya mabete, kosalela kosilikela bato mabete, kosalela bato oyo basalaka mabe zuwa te. Na zambo oyo natalisaki Nzambe, nasalaka mabe te, nayokelaka bato zuwa te, yokelanga mawa, kolela mawa na Nzambe, koluka bolingo na ye, koluka ngolu na ye, bolimbisi hein? Po ba Bible ezebele na bongise po sino te. Totangi na Ezekiel. Ta ezate. Ezekiel 3, totangi 16. Na suka ya mikolo, sambo Yawe alobi na ngai, boye, yo moto, natie yo mokengeli po okebisa ekolo ya Israel. Mbala nyonso okozala koyoka maloba na ngai, okozala kokebisa ba Israelite. O maloba nkolo alobeli biso. Sikoyo ndenge tobanda musala na ye, ndenge tobandi lelo nde makambo oyo kaki se Rebeka na erreur balingaki na sala musala nkolo ne berere po mabe komelanga. Mais oyo abengaki nga ayebaki ke basali ye boye po akufa, mais bayokise soni, mais boyoka maloba na Nzambe to nalukaki. Esaïe 42. Nini narapelaki kolo na verset 1. Maloba lobaka na ngai. Yawe alobi, tala mosali na ngai oyo ngai moko napona pe nasepela na ye. Napesi ye molimo na ngai po ayebisa bikolo makambo ya bosembo. Yoka nde alobi na 6. Ngai Yawe moto nabengaki yo, nakoteli yo. Ngai Nzambe moto nabengaki yo, nakoteli yo. Donc guerrier wana yaki pamba te baki na kolo, baki okotela ngai po nakokisa elaka oyo napesaki yo. Ngai moto nasalaki ye te. Otia boyokani kati na ngai na ekolo na ngai, ezala lokola moi oyo ekongengela bikolo nyonso. Bososola maloba na Nzambe lelo na interpréter te, bokoma nde ba verset façon nde baluka délivrance, nde baluka Nzambe, nde ba rappela Nzambe ba mémoire na ye, ba ve na ye po abikisa yo po kufa te. 7 hein? Fungola miso ya bato oyo bamonaka te, obimisa bato oyo bakangama na boloko, osilisa bowumbu ya bato oyo bazali na kati ya molili. Osilisa bowumbu ya bato bazali na molili.
wana boumbo ser Rebecca azalaki na molili bayaki bakangi nga doki bomona internet botala ba réseaux sociaux botala ba servant de Dieu o azalaka serti apengwi bandozela kopengwa nanga na plateau na pengwa bosai musala spirituel bobosani kiso sisi spirituel faut ça c'est physique donc bonga boya na tracteur botoka ngai botombola botinga bokeki tchana na barité boke zongi sanga na vie ya monde ya mibali mais bino bosala ka spirituel bobosani ko ça physique nzamba za souverain wa ko meka lisusu ko ya na bofwandi na ye ya solo ya kopola kutu appelle kutu bino mo boyebi ke bobenga lisusu te esili bino mo pe boyebi kende ezana to benge lisuti to kabwani ponza mene de ya koteli ya bimisi na molili ya telemisi plato ko isaki donc nzambe abimisi suko donc nenga osa sko musala nzambe busko abandi musala nzambe nde nzambe lingaki donc moi boye isa isuti donc bino nyonso de boyebi ke na registre bino de na yebi ke nazana na bino donc bu kabwani deje to kabwani tout ça soit assemblé na nos séparation kola za témoin na yambaki bino lokwa ba pasteur na yambaki bino lokwa ba mama pasteur pe na yambaki bino lokwa ba servante ne toza bo déjà to kabwani ténèbres na lumière ko yokana te to yokana kate na yebaki te mais na yebi vérité Bible vous connaîtra la vérité vous affranchira na minute okolo déjà yebo azwingai na kolinga te na lia na bino susani moko boza batu moko bolingi bolingwa nzambe te boyini nzambe na niveau moko ngana oya na kasa kutu boya bana nzambe ndi na zangi bandeko bo bino nde famille nanga njoka bino nde bozana ba minduki ya minene ko donc bokeso ka ordre libota to bozo ya bo elumbe boyela ngai bo pengwisa ngai na pengwa bino boyebi ko wuta na mokili ko koma mwana nzambe po bozongisa moto boyebi te eza pasi ko pengwa ngobokasa ko pengwa ngweza ndeni bino bokasa batu nyonso bapengwa kabo eza batu mosusu bapengwa lisusu te bafa prodige nde tozonga dia na makolo tata bo tozonga tokesu te tolia isu na bangulu tola isu na biloko saite tolia jamais nzamba azwa kembo na yebi ki bozela ekopengwa na ngai kokuya na ngai kokufa na ngai bochela ki opena maboko etala nde azotsa busa yetozwa surtout kuto seka nde bamuto mokili baloba mwasi aseka pamba zaka léger donc yepo seka ye kutu faible ye to longole ka siko ya omete njoka nzamba yebi ndenge apesela batu mayele na vie boteyi ngai bino boteyi ngai na yebi te batu ni baoyela bino susu boboto bayokela bino ma na ba téléphone lelo nde toyi ko comprendre pourquoi ba pasteur bayamba bino te oh sérieux kuto yamba biso mais batu musu bayamba te lelo nde na ye comprendre pourquoi basala nzambe bayamba batu te na ba téléphone na banda oyeba te lelo nde na yebi nzamba zwa lokumu abikisinga lokumu ezongela nzamba Israël totanga na biso na Esaïe bana nzambe onga na ekotémoigner nzambe na bino ageri abikisinga totanga na Esaïe parce que nde toza batu nyonso te baotala batu musu baotala na ndenge mabe batu musu baotala na ndenge malamu njoka bokeba na témoignage tongo yo zo témoigner njoka bomba luka ba cible o ba okota tongo sambusi muta famille osalo mabe mingi bango ko bake yoka na ba bibiso to apembene na amoni biso te na yebi biso te to ko salela oyo nini ba traiter alliance ba koti na permission na ye na bango famille ba koti kana ye muta wana ka abonné wana doki yenda yelo kwa mama anzamba pambolo ndeko na ba témoignage joza ko édifier njoka le moto zo édifier yende na ba missile ba biloko opena bobino mobolo bo na risi azana ya azana onde na molimo mawana bino basantu basangani totali bino tolobi mawana bino miso etombwa milikona maya miso tobi bato liboto vraiment mawa bokanga mpe na babitida bakoko na bino bozala nango na nini oyo ata bomona bolamu nzambe boliko pika te botema na bino makasi botema libanga kolo Yesu Masiya o akokota isu na nzela na ngaturo akuta na yo lion de tribu de Juda o akoya pe lokwa nyoka akuta na lokwa nyoka motako o akoya lokwa ebende yo sala bato basala mabende moni sengo ayoka kata akufatika bana ce n'est pas normal bobo makabasala nzambe bino botika na mokilo bo détruire bato mama beka modi na video wi boluka liwa nanga bonga so na kufena tike bana nga o bino boyelengeza ki liwa bobo manga bino boyaki obomanga ti boyaki osange loko to moko malamu boyaki kobeta nga minduki ya molimo po akufa bino pe boyaki koboma ngai tika kufa pe kota para bino moko
Bible lobini mabe obozo sala ekitela bino moko. Omuta ko moissonner wa lonaki. Boza mabe makasi. Ba yoro biso tozo kamwa ba se rebelle ba pengwi ka boye. Njoka eza bino nde boke pesa bango ba mbongo ba dimi, njoka boke boboma baona ba masasa kindoki. Njoka eza ba flèche. Bande ko bolinga te bato basunga bino. Bosa musala nzambe lokwa ba potre ponde basalaki. Bo memisa bato te ba kilo ba vi na bino. Ni ya bana na bino. Muto oya na kombo mama beka nzambe nzamba tenga kere. Njoka nzamba te ya kere te. Molimo mosato asiminga, njoka molimo te asimbi. Njoka ba yo koluka ko boma yoko. Oko yo kufa. Ce n'est pas bien que luka liwa baninga. Bo siko bobika pwani. O nyoso kote na nzia nga luka ki liwa nanga. Bo yamba pe ya bino. Zamba kokisa o nga mosai na ina lobi. Na luki pasi na bino te. Yo kota na nzia nga lukela nga kufa na kufa pwana bino botikala. Ekitela bino na bandako na bino moko. Wa mabe makasi. Opengwisi basale ebele ya bana na nzambe na basi na mibali. Toane sengo na bino te. Boko linga bango boye lokwa boyede bango. Bosunga bango bokosaka molimo asimbi bino njoka molimo asimbi mutu te na kati na bino. Boye koluka nde kufa na bango. Tika nzamba kuta na bino. Soki bana nzambe bomoni ke blessé bino ke mosala nzamba ko modire bato bakufa te Elia boma pe bato. Élysée pa boma bana meke. Bayaki ko boma nga bandeko nanga. Bayaki bayokisa nga soni. Bayaki nde ko emilie nga soki boyebi te. Bayaki ko lukela nga pasi basambu na sambu na internet. Tike landa bango pe yaya. Bomone ngo pasi na Bible so tangi kolo pa bomaka. Oh, bwa mabe makasi. So ebeti bino libako meme nzamba limbisa meme nga servante ne nzamba peze ngai. Apeze pe bino bana nzambe. Bino bana nzambe de bolingo boyeba basala ngwa nzambe. Bayaka abona komba Yesu bapengu lobi bayeba pengu lobi. Njoka boyi makambo zo lekate. Bomona mutabana na nzamba solo akesuka na nzamba mulili nzambe keko. Njoka ba servante. Bayoka nkolo. Nzambe pa lobela anga, nzambe pa talisanga njoka lukuta. Bande konanga lukuta. Bondi melanga na lingai na kufa. No sa musala nkolo kapena mutu na kufa penda ka abwe. To apengwi mwende boyoka ka apengwi ana komo loba makambo mabe ya nzambe te njoka eza menduki na bango so nzambe te mena kufi bolingo na nzambe nde bokumisa nzambe ba oya solo bopambola pe nzambe bosenga pe nzambe bobisenia maintenant tomona puissance no pe loboko no na kati ya mosala no ba o balingaki akweya akufa pe asambwa tomona ki guerrier na ende na mosala na yo na interprétation ya Bible na façon côté ya yo na façon ko lobelo to mona puissance na ye ya yo nzambe kati na ye puissance ya nzambe po ya mokande santo ela traba na nzambe ba mabe makasi ba obundisa bana na nzambe belé boyebi ezoleka te botala ka video me boyebi te na sima video bazongi sima me to boya lokola teke bana nzambe bazushko bateni na bango shiko ya molili baoya nango bakutana lisuko tu oyo tokena bango sunde to dokena bango te ba minu ya kosekana njoka basekana bango te bango soko sekana bango njoko sa ba mabe bango so lingi bango njoko ozo sa ba mabe bango telo ba yinande bolingo bana nzambe to koma na lela ki mana nzambe kola benga nga na repentance na lela mawana ye na longola pe ba sentiment biloba loba pe nyoso wana ibonga ke lekana na moto ezika bolimbisanga naza awa nga moko na ba brebi ya bato akola pesanga bazana hotel mamike po babona bolamu nzambe na vie na bango me bango batelemaki baluka liwa na ngai yango na lobi bakufa pe bango moko banguna na bakufa Moïse alobani na bana Israël alobi moni ba Egyptien bozomona lelo lobi bomona bango te ezaki liwa bokanisa te ke nzamba bongwani abongwani te yango na lobi bongo mais soki blessé yo nzambe asimba mutema no limbisanga yango na biki bango moko pe bakufa po baolukela baninga kokuya kopengwa kokufa njoka bakuma na ba délégation donc soki mutu aza mokambi na internet aza guerrier soki ndoki ya buto munene njoka ba nyonso balandaki wana bambolombolo wana akomisi ba masudani akomotinda ba mission boketake kingani ayesika
aote ya nzamba solo biso futo kwesa ye biso futo renie biso futo bungisa bato biso to a déterminer omema molili na bavia bato biso to a déterminer ko kwesa ba serre o ba ya na bonzamba solo o ba koli bani musala sika to bungisa bango do bato ba bunga internet biso futo tikala abambiaka njoka le nini Bible kutu na mobeko akala kutu ekoyaki mobeko asike yaki bolingo longwa te me kobundisa pe nouvelle génération na nouvelle génération bokosambo bana nzambe bokoma totangi Bible nzambe na psaume 55 na tangi na 17 ngai nazali kobelela nzambe ezali ye nzambe moto akobikisa ngai nde nabelelaki po akobikisa ngai tongo midi pokwa nazali kolela pe ye azali koyoka mabondeli nanga donc nzambe azali koyoka mabondeli ondeko na bino azali kolelela ye tongo guerrier soda na bino mwana nzambe atelemaki mpona kobenga nga na kati ya repentance repentance osali mosala nzambe ndenge esengelaki te osali mosala nzambe na babétise osali yango na koseka osali yango na basentima osali yango okende yango mabe repentance papa azobengo na repentance mikitisa kuna mibwaka lela mwana nzambe ye pa telema azolela mpona ame na nga ndeko na bino esika aza pambwama mpo alingi na bitumba te bamabe so bayoki kaka kombo na biso bakokanga bisaka batie babilo na mutu mafunda bakende kobundisa ye alingi te bato nyonso te so basali bolamu balingaka bato nyonso bayeba bandeko ozolanda alela butu mobimba abikolo ame yako okoya bungi me ame arebeke ekende wapi ame na ekende wapi atelema tikolo abina moni bolingono mpona Rebeka. Ah Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Hosanna. Bapaster balela mpona baama baningo baolanda bango. Serata obunga nzela bunga na ye. Mais elle a pleuré pour moi. A soutenir ngai mo temena nzambe na molimo mosato opese basino du vin. Bokende nango boy, bokende bien, bokende boy, bokende bien. Elongi monani yango to etatula nzamba za molongi. Totangi loba nzambe na psaume 25. Totanga verset 3. Bato oyo batiaka mitema epai na yo basambwaka te kasi ba oyo bacholaka yo batikalaka na soni bakanisa ekombo ya Yesu koyoka soni alonga vainqueur de Golgotha tosambwaka te totangi siko psaume 28 na tangi na verset 2 na verset 1 28:1 bokomaka na obandela te temps video esili deja yawe yo ozali libanga oyo ebatelaka ngai nazali kobelela yo kokangela ngai matoi te soki opesi ngai eyano te ekobebela ngai parce que déjà sokola bimesaki yo te bato baprécédé yo po kufa soki kolo ayanoli yo te ebebeli yo yaya yo boyokaka asambwe ezala nde mpona yango manda kobima na ta nzambe bolimbisi peuple de Dieu. Verset 7 na psaume 27 totangi na 7 yawe yoka ndenge nazali kobelela yo yokela ngai mawa zongisela ngai eyano nazali kokanisa ndenge olobaki boluka ngai oyoka bino botanga bien yawe nazali koluka yo kopesa ngai mokongo te kopesa ngai mokongo te donc abandeli yango deux fois kobenga na ngai na kanda te berere oyo nasalaki nabandaki kolela kolo ayokela nga mawa abenga na ngai te yawe tala wana tokoti siko na psaume 3 oyo etika na opesa bino bokoma baseja délivrance minute esili na 3 minutes yawe tala banguna na ngai bazali ebele bato ebele bazali kobundisa ngai bato ebele bazali koloba mpona ngai nzambe akobikisa ye te kasi yo yawe
ozali barrage na ngai ya komibatela na baflèche, ozali lokumu na ngai, longola ngai na longola okolongisa ngai. Soki nabeleli Yawe ayaka kosalisa ngai, ndenge ayaki atindaki basoda na ye, molimo mosantu oyo aza na biso awa na mwana ne bayaki. Nazwaki lisungi ya molimo mosantu na servant de Dieu autiliza ikaye balukaka mutu moko koloso azwika mutu moko osala musala apesaka ngai eyano uta na ngomba na ye ya bosantu. Bozomona deja eyano ndeko na bino abiki na liwa. Tokengi nga na bino lisusu na Job. Wana bino botanga pardon na silisi awa bokoma Job 38. Job 38 bobandi otanga na 1 bosuki na 3. Okomi Job 37 obandi otanga na 1 osuki na 5. Pardon bokoma pardon nde boyeba ndenge mutu alukaka nzambe. Ba verset ana nyonso na pesi bino ezaka po memela bino bolamu. En tout cas na lukaki kolo. Na lukaki kolo ta bino bokose Rebeka de omona ebo. Elakisa bino ndeko na bino aleli mawa na nzambe. Mena ba o bakondima te na tangeli bino lisusu na Exode. Kuna nde na Exode na tangeli bino Moïse azongiseli Yawe kasi ba Israelite bakondima ngai te pe bakoyokela ngai te bakoloba Yawe abimelaki yo te. Nde bato mosusu balobaki akosi akoya na ete nzamba temisi ete yaya nzamba azwa kembo. Ba verset mosusu esili émission parce que minute esili. Nzamba Israël a pambola oya telemisinga lokumu ezonga pa na ye vérité elobakaka yango moko bomona ngo na misala deja kolo kaka pe amonisa kembo na lisusu na bana na ye pe na servante na ye oya memela inga sango ya repentance koboyaka repentance te mwana nzambe nyonso mosala ya nzambe yomba pasteur bayebisa bana nzambe te na koyisamaki nzamba limbisanga bobondela ponanga balobaka te bango bakoya te bana batelema basala pe erreur te basala ni te bango hypocrisie kana hypocrisie ngande ona bino na lobi vérité pe na luki ye na moni ye azongelinga nazoleka ka lisu na moto lisu bien lisusu naleka lisu na moto naleka lisu na moto. Nzamba bosantu apambola bino bokopambwama na okolo akotia na monoko na biso akotalisa biso po esunga bino libota na nzambe. Ba version etikali bonda kozwa ngo ndenge akoluka nzambe na défense pe bokutana na ye. Tika nzamba apambola servant atilizaki apambola pe bino bana na nzambe ya solo tolobi bongo tolobi amen lokumu